Le patron de la rumba congolaise Ferregola vient d'arriver à Kinshasa hier soir. Il promet de faire un show ce dimanche, c'est le 30. Au Gabon, Terminus Night Club. Ferregola ozala kuna na Gabon. Alors Gaulois na Gauloise. Ferregola lobi amande zati. Fimbu ndezoya na code 16. Parce que biloko tout ça na Paris. Biloko faire tout ça na Paris bandeko. Ah non, parce que audio ezana ba musique to bangi droit d'auteur supprimer chanter, raison pour laquelle to longoli to expliquer bino ndenge faire lobby. Fimbu ndeza na kati ya code 16. Boku yoko banzembo oyo, boyoka na te. Bozwa banzembo na Congo ya rumba, mais bozwa na qualité offert na code 16 te. Boku mona chant, boku mona makambo ya ebele offert ko laksa bino expérience vocale na ye. Yango ba Gaulois, ba Gauloise, ba mélomane ya rumba, bobomba mbongo na bino. Parce que tango code 16 obima, et vous avez la histoire écrite ya musique nde ezako ya frère zo ya nango. Bobangle lokote, fimbu, bino ba Congolais mauvaise qualité. Oboya ko finga fere, oboya bo finga ba artiste. Fere ebisi bino bozwa fimbu na code 16. Bino bo sekaka fere. Bolobaka ki fira yebi loko taze échec. Fira la ki bino déjà fimbo ezoya na code 16. Fimbu. Boza la corriger, boza la chicoter, boza la mis à place na bino na pembeni. Place c'est comme place à ba grand. Ferregola, Romeo Judith, Amande Zati, bato ya mauvaise qualité. Bomilingi la. Faire azo continuer kokoma histoire na ye na Eddie Awa na Nigeria. Faire azo nominé comme best Central African artist. Faire azo yemo ko za sikama ba Inos B na Afrique centrale. Faire azo na kati ya bato wana. Et Ferregola, c'est quelqu'un qui est en train de construire son parcours. Et parcours ya Ferre ou ba Congolais à Kinshasa baza ko sekai, mais ba Congolais à Brazza bazana posa Ferregola loko bazo sekai na Kinshasa a changé ta nationalité comme Congolais à Brazza. Ba oya Brazza pe ba se plaire na Ferre mingi, ba Gabonais, ba Ivoirien, ba Camerounais bazana posa pe Ferre a changé nationalité azongi pa na bango, parce que pa na bango bazana artiste moko te o azana talent ya kuyimba loko Ferre. Parce que le talent de Ferregola c'est sa voix, hein? Voix ya Ferre nde talent na Ferre. Et nzembo nyonso okoya nango pona Ferre, lorsqu'il va poser sa voix, instrument tout, eza l'instrument zati. Ferre soit tika voix na il ko na musique, oyoki goût. Alors biso ba auto s'identifier derrière bonheur wana sima Ferre, botika biso toza jaloux na artiste na biso. Biso lingi ye po aza vrai. A construire carrière na ye likolo ba travail ya munene mini na sali. Alala ka pongite aboko ko mo munene asala sport tous les jours pour na améliorer cardio na ye azali bumuté, mais voix na ye etikala na place nango. Mais siko yo ozo ka Ferregola kanda ozo ina Ferre pour faire azana mungongo bien, alobaka bien, alataka bien, azalaka cool, azana ba mutuka Lix, azana Ferrari, azana Lamborghini, azana Rolls Royce, ba mutu ba Porsche ezali, ba mituka na ezali, collecteur ba véhicule ya riche. Bazalaki sika mo na camarade na ye Savané Moiti, patron ya société Moiti Motors. Dans na fin ya semaine oyo Lamborghini a fait zo kita kin izo mata vieux temps ekiti kin Lamborghini ya bleu. Ba musu basombaki ya bango balobaki na biso me tomona kango susute, mais ya Ferre jusqu'aujourd'hui asombaki yango ava akoro arena bomonaki bomoni ye ndenge akeli susu awa na poto bomoni ye na moto ya Motors Savané Moiti alakisi bino yango ndenge akomema yango na 3 jours komema poto ekoma kini apesika 3 jours akolivre yango Ferre.
ikoya na avion ikoya makambo koya na sete na bamai te ikoya na avion ndenge Ferrari ndenge nani eyaki Rolls eyaki bino ba oyo bozoyoka motema pasi ntango fere azoresir boyebaki motema pasi bozoyoka bokokontinue kosibira yango na ndenge ya kosakana te parce que fere bonéglige aza souffrir wana te fere alelo aza deja moto akomi responsable fere aza na batremple lokwa Koffi Olomide fere aza mwana wenge il faut ozala chic ozala beau ozala na art ozala na aspect ozala na ndako ya bien ozala na mwasi ya bien ozala na mwa lochocho kito muke mais sikoyo fere avivre yango na wenge fere ake pavine quadre ivie quadre bakisili sous stratégie ya kozala na bandako ebele raison pour laquelle bomoni fere aza na bamapangu aza na bavilla bozwaka baimage bomona ke biso mpe bapetine bagaulois bagladiateur basoda na ye na terrain toza bongo so oza gaulois oza gauloise zala na bamapangu zala chef d'entreprise zala créateur ya boulot zala entrepreneur soki oyo ekoki osala yango te yekola métier ntango koyekola métier oyekola eloko nini gauche droite avantage eza ya yo ekozala bapara na yo te me kozala ya yo moko alors gauloise gladiateur zala mayele basaloge te mpona biso fere egola orien fere nde azomema idéologie azomema stratégie akumbela ndule na biso esika nango alors ebele bakoganga me ebele bakokoma te yango fere alobi amande eza te fimbu bino bakongolo ya mauvaise qualité oyo bofingaka bato pour rien moto aza na niongo na yo te adefi eloko na yo te azosexprime tala na ezosexprime me yo ozoyina ye mpona tala na ye sikoyo ozoyina fere mpo fere aza na mongongo ya bien ozoboya banzembo ya fere me eza banzembo eza prophétique ntango ofandi ozoyoka ozokola ozokoma na mayele ozomonaka bamakambo ayembi ezose réalise me yo ozomonaka yango mabe yo ozolinga olobaki non yo leki fere to artiste no aleki fere fere aza zoba aza ingrat aza mayele te me yo oza mayele me oza na capacité ya kosala vie ya malamu me fere oza mayele te aza komene vie ya babourgeois mpe aza na kati ya bourgeoisie me yo oza na badoctorat oza na bamakambo ebele ya badiplôme oza na vie ya souffrance oza na vie ya misère me ozofinga fere omoni teke bamutu na bino esalaka te yango balobaka basekaka moto akomi te to basekaka moto azolinga akende esika te yo encourage akende me moto azosala makambo ya bien olie bo encourage bino bozosikoya bolinga ya tika mais à travers yango asunga bamutuka ba 500 000 ba 600 000 euros ba 300 000 euros ba 100 000 ba 200 000 euros azosombaka yango cash mais ezoseka moto abongo omona teke biso baservo na biso defo esalaka te donc baexce akuti tozwaka na coin ekomisa biso bayuma mais fere egola rien fere déjà komi histoire na ye parcours na ye eza élogé eza na salité te jamais boyoka scandale sexuel to boyoka kino fere asikoka mwasi moko boye to fere abima na mwasi moko walala na ye baye kosambwisa ye lelo ezala jamais fere egola eza très professionnel pe très bien entouré même bakosakosa makambo nsima na ye me preuve ezalaka te me ya bino eza na bapreuve fere mokonzi ya mboka ayokaka na litoi moko te